Et voilà, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Analyse sur avec Tonton Irano, Tonton les Abakou. Bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à tous les Abakou, bon dimanche à tous les fanatiques de Tonton Irano. Ba Enyoso, ba Ningaka Tonton Irano, na ba émission malamu, na ba analyse kitoko, na oya memela rabino kombe d'informations. Et je crois bien, boza malamu na ba famille, boza bien na ba foyer na bino. Et merci Nabino Lisusu ndenge bozola nanga na Clé Média Télévision nasingaka toujours Nabino bon contacter ngai na plus 243 97 66 475 na bayenyo so bazali na besoin ya promotion ya activité na bango ya publicité ya kosala promotion ya produit tout consort nous sommes là vraiment disponible pour vous et tozo solo la mingi SB ndenge nalobaki soki bomoni ngai ezaka mingi mpona kosolola makambo etali SB makambo malonga et bokomona soki bo remarqué je suis un peu maigri mais kana lobaki na ba émission de qui santé vraiment et déranger qui moi makasi bien fait grâce tozali toujours bunda toza toujours wana pour communiquer pour kopesa ba info au temps réel. En tout cas, le lot ozali na esengo makasi ya ko annoncer bino d'abord au biso moko babakou tout monde qui na postage ya plateforme ya SB. Nous avons Twitter, Facebook, YouTube, tout comme ça. Na relaxa ete sila bisalu azali na événement moko ya makasi na 2026 précisément le 23 mai 2026 balobi événement zawana oyo nyonso aza na besoin déjà asomba billet na ye ayeba ete la porte est grandement ouverte déjà billetterie eza le 7 novembre oyo tobandi toza na mois de novembre le 7 déjà sala de façon que ozwa billet na yo au temps réel. La soirée est intitulée Sila Bissalu avec son équipe complète, équipe costaud, il y a SB, Binotou, Bolingaka, Bana SB, Bolingaka, cinéma SB, Bolingaka, comédie SB, Bosse détendraka, Bogozala Kosepila, parce que même à l'obi, à Kenango Likolo, à Memango World, pourquoi pas tout ça en Bongo, Tolobaki, pour soutenir Sila Bissalu ezali à travers ba initiative pour soutenir Sila Bissalu ezalaka pour na film été to beti sur la film tout ça l'analyse à film tout comme ça au point barre non il faut to même makaniso musika to poussa penza likanisango et qui na niveau international yango to pelsi isusu longo nya bravo à l'artiste Sila Bissalu oyo a osé ko sala spectacle wana na niveau ya mikili ya poto boyebi ezali facilité et azosala ngo na kati ya ndako babengi SB et c'est à féliciter mingi tomona basala ba spectacle kuna ezalaki tia loboko mosapi moko sukolaka elongi te sangisa nde tobengaka na bamama balataka maputa liputa kizobazoba vraiment sila lobi akosala ngo mingi na bana ya ndako mpona kolakisa bokasi mpe fox oyo azali na yango na capacité surtout boyebi ndeko mwasi oyo tobengi na nkombo ya Sila Bissalu azwa ata na ye vraiment kopase na bande de l'école oyo tobengi na inas e bomonaki vraiment oyo na bilili ya kozala honoré en tant que exemple en tant que leader en tant que ressortissante moko oyo azali comme guide e esalaki esengo mpona w Sila Bissalu azwaki na kolakisa vraiment ke non ntango okotanga kelasi ntango okosala mosala malamu lukaka ozalaka exemple po lelo mpe génération ekoya balanda makambo ya malonga tokosuka kaka na kolobela batrophée ya Sila Bissalu te tokosila kaka kolobela soirée ya monene oyo tozali nango le 23 mai 2026 te kasi nalingi vraiment lelo bandeko mpe topeka kosolola makambo oyo nazoloba ngo butu moi je crois bien mongongo na ngai ali na se makasi babafle na ngai eza na problème parce que soki ya solo babafle na ngai ezalaka makasi ya koyoka nde bandeko ebele bazwaka te ya koyoka tontoyekano mpe bapesaka nga raison nalobaki na émission oyo eleki kota na Clé Média Télévision okomona émission eleki nalobi 2026 vous allez comprendre que les gens vont changer le langage il y aura des gens oyo bakose démasquer na kolobaki nayaka SB mpona sila te nga nayaka SB mpona motu X ou Y et di ya baproblème ezoleka au sein de l'SB eza ndenge tolobaka ndako nyonso ezangaka matata te mais ça n'est de trop
ça n'est de trop. Tokoki jamais qu'on demeurer toujours dans bas problème, bas rancune, bas mésentente, et zo là, la muka, et zo continuer toujours. En tout cas, message na memeli bino lelo, ande on peut-être que le bela événement tout ça nango, et ça dit kamuyande ko mida et ici. Biso tout le monde live a essayé tout à l'heure là, ça fait moins 10 minutes passées. Et ça m'a motivé après avoir côté église, oh, biso tout le monde liloba nzambe tout ça, mais la ratolobi, tout le monde liloba nzambe parce que liloba nzambe n'est côté sous bon moyen. Et je salue aussi fidèle nyonso ya liloba nzambe bana prophète Paul Konde Dominique bana liloba bana papa et kimia nzambe za likona bino na lingi koloba boye na lingi koloba ke soki ndeko moko azwaki tante ou baza distrait ya kolanda video oyo ndeko esa sali comme live ngana na nyango na mutuya na kolanda na comprendre quelque chose qui se passe na lobango chaque fois que il y a des intérêts et ça na musala moko esala na se ya moyo te poto lobaki na saka musala moko bénévolat sans intérêt oui non pardon bandeko na biso baza na d'intérêt na bango o peut-être tokolo bana nifa ba chaîne YouTube na biso to gagnera pe na komba si là tout consort mais pourquoi créer des rancines entre vous pour na likambo ya mutu o eza honneur tokolo ba to tombola événement oyo bino bobandi ba problème soki peut-être na ko soit par moke ya koloba ndeko ese nazo vraiment tant mingi ya retrouver na ba problème té je suis pas là pour donner ma partie pour koloba que je suis parti pris non je suis pas là pour séparer les gens non baza ba ndeko na biso basi o ba défendre kasi là baza ba bakouk mais je peux dire ndeko MD trop c'est trop c'est de trop ndeko na ngai chama ina vino pourquoi toujours bakolo baka yonde na se ya ba problème ya bandeko mosusu est-ce que vous avez sainte est-ce que vous avez problématique est-ce que vous avez basala na matière nini ndeko na ngai tokobeta lisolo ba audio tokobeta lisolo ba ya kotonga ya songi moto ko kolobaza sainte sainte na se ya moyo na banelaka na lobaka azate si la bisalo biso to tutinaka kutu ye moko lobaka tout le monde est hypocrite mais kolobake esi atongaka sila atonga sila nazana ba audio nazana ba voice na ye pour gagner quoi pour quel intérêt ndeko na ngai pourquoi tokokoya kopelisa moto ou soit tokoya ko distraire événement munene to ça nango na mois de mai ça veut dire que bino nde boza ba rancunière bino nde boza bateau bozo détruire XB bino nde bozo détruire SB. S'il annonce le mot ya makasi ou ezali comme événement il faut biso tout prendre les mains dans la main tout le bateau tombe le loko oyo bino bandi ba problème ote batonga kina muba ke alobaki boye ke sila lingaka ye mingi koleka biso sila saki vidéo ya bi voici là non donc toloba nini andeo maloba elobami wana toloba ke sila lobaki na ese pas na make. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est esse. Pour on a des applis forts dans la Bible. Parce que après avoir des disciples, besoin confusion, besoin d'inquiétude, il y a est-ce que autre chose landa autre robika, est-ce qu'il y a ça payé soit solo, est-ce qu'il y a ça moi en Nzambe et voyez bima qui a utilisé le que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Là c'est kataka likambo. Donc tout le monde est esse na maloba na ye ou soit na vidéo basala kana mam sezaki bongo. Non, tout changer mitema, tout changer ma façon d'être na biso. Et puis vous regardez vidéo na photo to si la loba na komona pour gagner nini. To loba na vérité le. Pour gagner nini. So nga na sali vidéo na si la to fani na si la boyelo, mais salini. Mais salini. Na loba na bino nga na vidéo kaka neto sa bakuka, mam sazo ba ke tonton Irano, mutu na nga lelo te akala. Na sa vidéo, est-ce que mon nga na tchakango? Na tia ngote pour nous ça matanana te na tia ngote pour nous baguer je suis plus que les autres non ceux qui si la lingi yo kaka de vrai yo pe soko linga si la lingi de vrai point barre ko ko faire comprendre biso te ko convaincre biso na makasi te ke yondo za plus que biso na sila tangu sila bandaka théâtre
groupe Salongo a sali évolution na ye parcours na ye na basimba tout comme ça bobetaka tango te poani mida ese bosala ba théâtre tolonga no ba ventire mida ese bosaka ba actrice comédienne na mboko Congo bosala ba théâtre en tout cas salinga pasi salinga na malili na nzoto na moni bino ba démon bosa banduki et puis biso bato boye otolobaka vérité pe ya boye bon mona ni soutien aux atteints ata na ye na gangi na monga suka ata na jeu ba bafe na meme bino na bandako na tshelo ba casque na mato oyokanga na se oyokanga makasi te oyokanga makasi te mais bato tobengi bandoki o bazoya ko détruire SB yango o bino bomonaka extra o bango bazaka soka koti na live awa 1 million de personnes en live nde bokomona ba bêtise kaka nde bayaka nango na réseaux sociaux kaka bango nde bayaka na destruction na SB yango kaka bango nde bakreaka baproblème tolongwe na étape awa ya babonbon tomeko rappele bandeko bayebi te toleka na période awa o bombo oyo bombo oyo nani oyo ezongisa sikoyo ekomi likambo ke si alingaka ese dépendama koleka ba alekaka koleka mida koleka bato mosusu to ese atonga sila to bana obimisa na baaudio yango ti wapi ese réseau sociaux mpo lia mbongo mpo talama makasi fo toyaka na bamatière ya baaudio mundele ntango asalaka conception ya kosala plateforme na ye YouTube amemaka ngo na sens ya baaudio kaka lelo audio ekoma extraordinaire. Pourquoi? Ça m'a beaucoup choqué bandeko nayoki pasi na motema ndeko alobi eloko moko oyo nazoloba ngo atake humain atake ndeko nayebi ke asoutenaka sila atake ndeko abundi pendant longtemps parce que makambo tolobaka bato bazobosana ke les jours passent to 6 à 2025 to kota 2026 année sili obandaki de janvier à décembre de parler que de Sila Bissalo de soutenir que Sila Bissalo. Alors tozo kota bientôt année msusu nous allons toujours continuer à parler de Sila Bissalo. Ndeko no moko bwako to tigani quoi à parler à Sila. Nous gagnons rien. Mais nous avons l'espoir que non, c'est elle qui est en train de sauver notre pays. C'est l'actrice comédienne moko na mboko nde muto sauver pays na biso tokotika ye to continuer ko soutenir parce que soto bito c'est la retour kaka tokotika po muso ni se faisant ni foot na bomoni na Bible na kati ya Bible il y a des vrais défauts. Il y a des pasteurs qui ont sapé libumu na bango. Il y a des pasteurs qui ont salango bien pour évangéliser, amener les fils de Dieu, les enfants de Dieu dans les royaumes des cieux. Il y a aussi des pasteurs qui ont salango pour reconstruire l'avenir na bango. Mosu c'est ça pour nanzala kaka pour lia a ote anaye penza liloba nzambe, mutu pa ko bongo na pa se repentir mais na suka na ngoboe dans un mosala nzamba ayaka boye te na ndako ya nzambe bamemaka eloko bayaka maboko pamba te donc libumu mpe eza na mwa kati. Il y a des gens oyo mpe kino oya nango te ezotala ye te parce que objectivité na ye ezali ke amema mwana na nzambe moko boye na royaume de cieux abika asauve vie ya mutu eza na bato ya ndenge wana. Il y a aussi d'autres gens oyo baolobela sila en retour, bon, à savoir que je vais recevoir quelque chose. Voilà les mots. En sachant que je vais recevoir quelque chose, je vais gagner quelque chose à partir de cela. Tout le monde sur YouTube, parce que chaîne YouTube, non est business, non écoute le vie. Mais na si la yé mon carotine na moi paquet, parce que net na ka autoloba. Net na ka autoloba. Tout ça, le spectacle na biso le 23 mai 2026. Il faut tout ça la promotion nango, il faut tout ça que batuba sumba billet, il faut tout ça sold out. Ce que batuba ça sold out, tu vas dire, faut tout manager en bien tété. Il faut tout manager, il faut tout communiquer, il faut tout ça moussala na bien.
Il y a des gens au bazar na qualité ba futa bango mbongo pour bango nde bayebi ko loba bien ke biso ke biso donc quoi biso to yebi na biso loba bien te to loba pe lingala nazaka pe na Congo en tout cas zanzala ye kutu ko kipeti mais muto azana poto o bozo prétendre que azana poto na malili yene mtozo na bêtise kaka pe pembe na silango kaka pe pembe na silango eza kindoki balobi te qu'il faut matana butu o plumbwe kindoki musu eza ba maka musu to mona oyo affiche bimi lobby samedi vendredi je crois na ba pourquoi samedi to bandi promotion dimanche aujourd'hui bo bandi ba problème pour ko déstabiliser campagne ya makambo oyo eza na spectacle o kindoki ti bon mo yimi no zela ka bakanga ndoki ayito ko na poso ya nguba o pesa kindoki ti en tout cas bandeko pona ngai botika ese kimia botika ese de panama kimia ngai personnellement Irano kiala na na mona na mabete na na trouver pe na mabete peut-être misusu bayebi mabena ya sala ka mengane na mona na ndeko mwasi na mona ka sala musane bien et puis surtout beaucoup plus na mona kina ba bêtise. C'est un peu rare yoka esa ko ba bêtise moko tout ça ou ba matière moko créer fondé na ba niveau moko extraordinaire non ne ba musu ba créer à créer matière bien préparée le coup là et ça m'a comme pensé ça solo non là et c'était beau non et c'est qui bien ça m'a beaucoup choqué abino lobela sila son na lingina lobela e na lobaka des gens dans lobela ga lisu ba bomboté ce qui est bien et à féliciter parce que moi aussi j'avais dit que kokota na bana ya sila ezali parce que bozo zwa ba miel bozo zwa ba gâteau mutu na mutu ayebi place asimbami yango bomoni bosimbaka makambo bana sila so bakati robinet bokotika bango et merci à elle se dépend déjà elle avait compris déjà que je peux pas parler des enfants de sila je peux pas parler des bonbons parce que baza sila te tout le monde va passer et ça sans monter à mabe o lingaka bana tete so lingaka bana mais bana bakomisa sila na buzoba te bakotsa sila na buzoba te donc c'est un peu ça bandeko to benda matoi to benda na matoi to zwa conscience to zonga batu to zala ba responsable YouTube ko lo bate ke lesa biso mbongo kaka na buzoba te to zela pe retour te po MDA on a ego finga to na ina ba audio pour ba voice yango ebimi non ça ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Bon, c'est désabonner. Kuna, vous s'abonner à Clé Média Télévision. La Clé Média Télévision, on écoute à ma fingate, on écoute à soutien quand il y a malade. Bon, c'est désabonner. Kuna, vous la Clé Média Télévision. Voilà les messages qui étaient prévus pour na pourquoi elle est là, na tongo elle est là, na ndeko ajubi sur na tongo, ajubi sur na pourquoi. Et merci beaucoup plus à maman Justine Kitoko, na niveau États-Unis, ma maman chérie, la bossanité maman Zozona Inde, la mère des opprimés, et maman Zozona Inde, Yewana Otolobaka, la bossanité au Soussou, maman Elimbizi, hymne national, sans oublier maman Fima Yemba, maman Yvette Pemba, Binotou Bolandaka Biso, maman Licia Bakouk, Nayo qui message Nayo, on est toujours ensemble, maman Belforine, la tigresse, la Pesso Bambote Belé, maman Chantal, maman Mira, maman Nikleti, maman Bobette, vous avez vraiment ébélé et Babakuka solo bolina. Tonton Irano, boya kaka na conseil te mais boya bape ki tonton Irano uti na malade, ils ont senga pe moi soutien. Tonton ka sonité parce que Bible lobby senga ba kopesa yo. Soko pe beti porte ba ofongolela yo. Na kondima. Eza pe bombola ti, eza ko senga na ba oyo ya biso ba obalingaka biso. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde na malamu et puis to ya lisusu l'analyse mususu pona koloba na oyo penza ya mutu etali événement ndenge s'est passé, ndenge toujours ninga ba stratégie ezala, ndenge nini to koluka méthode moko ya malamu pona événement oyo ya le 23 mai 2026. Il y a spectacle oyo ezali na Paris, balobi salle moko gymnaste oyo ezali na Paris wana. Donc la soirée est intitulée Sila Bissalu avec son équipe, avec l'esprit complet
oyo biso tout tozozela nani akozala to nani akotikala to nani akozanga. Ah, c'est ça aussi le problème. Wana nde sujet tokoyela yango prochainement. Ngai na bino tomonani prochainement. Bye bye.